Chabana ye proteja kanga lokola le chombe na couveuse. Okomi singa lokola rescapa naufrage titanique. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngunia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé mon amour. Merci Gisele Umba Diamant sur Diamant Noir TV balandino surtout et de partout. Wana Gisele Umba tant hier mamba mboka. Boyebi que tension sur tension, tension sur tension. Bande ko bazo kufa na est na biso ya mboka to lobela micronio surtout. To moni ndenge ni ezole kame. Lelo tozana frère Serge. To bandana bonjour frère Serge. Bonjour maman Diamant Noir, bon teming bande konyo surtout ya Congo. Na kansalelo vraiment toye maman. Toye ko luka bande ko pona likambo ya forum. Mais après tozolo bela mingi pe sous makambo ezole kana est ndongo lobi kaka. Tobi ke lo bango faut biso ba secret oyeli biso lelo to message yo bande ko ba comprendre pourquoi bande ko zo continuer ko kufa na est puis ndenge ni to ko sala poto si sa situation wana na ndenge ke to mona ki ba réunion ba Nyamulenge comme ça la matina kati ya Kinshasa peuple congolais balobi tout le monde a telema tout na frère Serge maman na bisayo bande ko na ngai émission otango talango okoma na kanda molimo oko telema lo bama qui c'est stop c'est fini on va libérer ces pays donc boyo kama kambo zo le kasiko émission parce que to be ba Nyamulenge na kati ya Kinshasa to moni ba armée rwandaise na kati ya Kinshasa ba service secret ba donc et là, on les casques en boca, tu comme étranger en boca nabiso. Tu comme la pongi, maman, non, c'est fini. Il faut tout la moka, il faut les lots, bah tu ne pas comprendre que non, c'est fini, stop. À tout à l'heure, vous allez me bonjour frère Serge. Bonjour maman Diamant Noir, boteming bande konyo ce ska bolanda biso bozali ba congolais nyoso. Na kanisa eza sur bombate. Na kanisa congolais nyonso esika zalaki amoni ba Nyamulenge na Congo basalaki réunion. Na kati ya réunion basalaki tomonaki connaît nanga na kati ya réunion ba Nyamulenge. Est-ce que vous posez question? Congolais il s'est posé de bonnes questions. Connaît nanga kene ko sala ni na réunion ya ba Nyamulenge. Tomoni neve ya Muzito na kati ya ba réunion ya ba Nyamulenge. Jules Paluku. Est-ce que vous tournez Gilles Paluku na kata ba réunion ya ba Nyamulenge kenego sala nini? Tokoli le to mbula oto za nango le na kata mokili. Toska ko ka jamais tribu moko mo nango ba Nyamulenge. Kati ya capitaine ba to sala réunion. Le bizela moké parce que aucun abiso mbangout. Bazota la réunion na kati mais yo mo no ebisi biso te frère Serge boni santé, boni yo mikole belé tanto moni, rêve de polo bakio na moni même na ba direct ba tozo koma. Tokomi wapi na mamba forum tokomi wapi boni santé apo kosimba mona likambu ya réunion basala ki na seko elibiso ba mamba sike bomba mie mama na kansana na posa kutu yanga shute moi na kansana ndeko ba yebinga te bele ba mituni mais nani atindi ye est-ce que nana za simana ye ndeko bosambelaka ndambo bosambelaka butu moi pokwa nyonso yenda tindi biso ya tinda lobi boloba Congolais sangana nzambe wano bosambelaka butu mo yende mukolo pema ye mutatindi biso ya tindi nga yo moni na lo bana bino defa bino mama et papa bande konyoso na kasali kama forum eza sui kama robomba tie kama forum ezali sko likambo oyo ko sangisa ba congolais nyoso na kanisa toko sala jamais to récit jamais ceux qui tous a divisé. Dans ça rappelle. Le 12 mai 2012, na mboka ya Bukavu et na mboka ya Rubavu na Rwanda. Réunion moko eleka kuna mama na ngai basala accord ministre de défense congolais na ministre rwandais ba signer accord. Na accord rwanda baloba les armées rwandaises basala droit ya ko sillonner mboka na biso
il y a surveiller tous les 9 frontières, il y a RDC. Armée rwandaise. Accord rwandais existe. Mais bah mettre en place pendant 2012, il y a tout le monde a battu Koufa. Tout le monde a battu crime. Parce qu'il y a des étrangers au quota. Parce qu'on a droit au gouvernement wana battu wana au étranger au diriger mboka na biso. Bangonde battu ba sina ba corps wana battu na biso te. Maman, na kata corps wana na karanam le même mois le 18 mai na 2012 parce que bon ba ça mamna bango bien avant. Très bien avant. Biso toto lala. Mais bango mambo ba ça lelo ba préparer déjà depuis 2012. Yango tomo na lelo. Donc 8 ans plus tard, nous sommes ba makambo. Le 18 mai 2012, ministre des Affaires étrangères congolais et rwandais, Bakzaï Nakata Kigali, ba signé un accord. L'accord Rwanda Mama, services de renseignement rwandais peuvent entrer dans le Congo, traverser de bout en bout, sillonner Mboka-Nabiso, Ndenge Balingi. Tu vois, ils basali wana pendant que biso tozo là. Bango bazo travailler. Pas que biso tozo là, bango bazo kene koza contrôle ya ba minéraux na biso, bazo contrôle ya ba frontière na biso. Mais congolais azali wapi congolais azali na pongi. Congolais azali ya kolala. Otomona. Tala ndeti mutu mususu o komo nani tout kunda bakware. Kunda Baktoire maman a rappelé ba Congolais le romoro pour comprendre l'essence ya forum mes anines. À ça accord le 23 mars 2009. La carte accord entre les Congolais et Kunda Baktoire. Entre le gouvernement congolais et Kunda Baktoire, accord ils ont donné Rwandais droit, un Rwandais azana droit. Azala la carte Congo a participé à la vie. Il y a Congo, la vie politique congolaise, sans qu'il a changé de nationalité. À Zakaka Rwandais, il y a une vie Congo, il y a Congo, la vie politique il y a Congo. Ah, ça l'a élu, a comme appelé président de la République, il a signé accord Rwanda, ancien ministre de la coopération, mais c'est Raymond Tshibanda. A signé accord Rwanda devant la communauté internationale. Comme témoin, voilà qui témoin de la communauté internationale, M. Obasanjo. Bon, maman, le Congolais est au cas, moi, je déconne, je suis il y a le biso vraiment la diaspora. Tous les avions qui sont qui ça. Est-ce que tout est en sécurité? Et on a biso. Basali accord. Na kati accord wana yango to mona lelo ba ko maman na biso na maternité. Bako to maman na biso auti ko bota. Bozo ko violer moi ça auti ko bota. Est-ce que Congolais bosse le ko te? Congolais a ko bosse le ko te un Congolais. Ba li biso kuluna. Ba criminel. Ba li biso ba ujana. Ba li biso biloko nyoso tu ama be na Rwanda. Donc ils ont tambola na service secret frontière porte ndako ezia ko fungwama. Aussi longtemps Congolais azo comprendre été. Congolais azali ya kolala. Mboka na biso ezali asservi. Na kati ya ba paya ba étranger o ba lata kombo ya ba Congolais le kola o azaki ministre Raymond Tshibanda. Azali kombo ya ba luba. Masali azali Congolais té. Donc ça veut dire que na kati ya mboka aussi longtemps Congolais ne comprend pas, il faut tout sangana. Il faut tout sangana, tout sangana sa force et que tout libérer Mbokawana d'une manière à d'une autre. Parce que Dieu nous a donné cette occasion. Et cette occasion, les voici. Donc, nous sommes Congolais à moitié. Congo pourquoi? Pourquoi? Parce que Batu Bango Balandarawana. On politique bazolanda. Accord accord existe. Et ça noir sur blanc. Accord on ça que batu ba peuple congolais pardon to katio maloba pena bolimbisi. Ba peuple congolais ba kufa na est ndenge baza ko bomba biso mikonyo surtout bazolinga ko silisa. Ba rebelle balingi ba silisa o ezali peuple congolais no so azana na côté ya babuni ya kuna ya ba minembo asisa bango pona debiter lobi ba tia ba peuple mususu tozo comprendre te ni nezole kapita. Bazo préparer
place batia Banyamulenge Bakiman Banyamulenge bapongisa bango place bazo changer place à chaque fois pour la famille congolaise batia Banyamulenge en place donc bazo ko changer peuple sans qu'il va dépasser bino beaucoup filles misou va remplacer bino comprenez pas ça comme belé biso aussi là donc yango moni tozali ko créer tosali coalition élargie pour la libération du Congo oyo za na kata forum na kati ya forum wana parce que tout le monde depuis 20 d'années notre pays la RDC traverse une crise multiforme due à l'acceptation de notre pays par les forces par l'occupation de notre pays par les forces rwando-burundo-ougandaises en complicité avec leurs alliés occidentaux. Nous avons un grand souci de faire sortir le peuple congolais de ces jougs. Dieu a décidé que cette fois-ci, il faut Tobima. Ça veut dire l'occupation qui a des conséquences désastreuses dans tous les secteurs de la vie nationale, éducatif, santé, sécurité, etc. a provoqué une énorme perte en vie humaine avec plus de millions de morts. Ce total rapport mapping. Il faut soutenir pour le docteur Mukwenga Zekosala. Nous les Congolais, nous devons les soutenir. Alors papa, voici pourquoi tu as ça la conférence. Voici pourquoi tu as ça la forum. Dieu a décidé de libérer la RD Congo du joug de l'ennemi, de cette occupation étrangère qui facilite l'insécurité récurrente, les viols, les vols de minerais, les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ça veut dire la diaspora, ainsi que certains vrais amis du Congo ont jugé bon de se coaliser en vue de travailler et de lutter pour la vraie libération du Congo. Celle-ci ne peut donc arriver seulement si nous sommes unis. Ah voilà, il faut que nous soyons unis. Car dit-on, un royaume divisé ne peut subsister. Et les ennemis du Congo jouent sur cette carte stratégique de la division pour mieux s'asseoir leur politique hégémonique. Tout le monde dit maman Justine, Azana présidente, il y a diaspora. Bah quand les moussous lobby qui a voté qui était maintenant ni kuna est président de biso les grands n'inga na ebakate bona boy ça m'a bêté il y a l'idéologie malam mama sala to moni papa ngwanda ali na pareko et yombi to moni professeur yombi que je salue à passant to moni maître ndala wandala tomoni bandeko oyo mutu na mutu azali na kwena ye tomoni mutu azali na eloko moko asala ezoko sala pour soutenir mboka tomoni président Crézance Paulisi avec docteur Mukwege baza pe idéologie bazo renforcer nini rapport mapping au biso du photo renforcer. Donc ça veut dire que Bazali, ba Congolais, bazobunda. Mais tout ça divisé. Un royaume divisé. Tokobunda guerre morote kosimba. Une armée zali divisée. Tokobunda guerre morote et kosimba. Donc ça veut dire, pour lutter, pour que les Congolais de l'intérieur, la diaspora, ainsi que certains vrais amis du Congo, ont jugé bon de se coaliser en vue de travailler et de lutter pour la vraie libération de notre beau pays. Celle-ci ne peut donc arriver seulement si nous sommes unis. Voici pourquoi on fait cette forum, pour réunir tous les vrais Congolais. Bassanganato parler si une et seule voix. Un royaume divisé de Kolangaï ne peut subsister. Et les politiciens, les ennemis du Congo, jouent sur cette stratégie de la division pour mieux s'asseoir leur politique. Il y a machiavélique en fait à la base. C'est pour ça nous, la coalition élargie, il y a forum pour la libération du Congo. Biso Tolingi Boy. Donc une plateforme d'unité
dans la diversité, sans la distinction des tribus, ni des sexes, moins encore les discriminations tolingi en côté. Elle est en sorte nulle part. Nous, les vrais Congolais de la diaspora, en vue de mettre en place des stratégies pouvant booster la libération de notre beau pays. Tout ça, les devises, unité, travail, combativité. Donc, tout bunda, tout sangana, tout travailler, tout la combative, tout récupérer un bon à biso. Tala n'engé biso nous sur le Congo, tout se retrouve à Libanda, na Angola, na Zimbabwe, na Thaïlande, na France, na États-Unis. Mais na bon à biso, ba créer politique wana, pour la nini, pour biso, bango ba passer biso. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde a classe politique congolaise, et ça catastrophique. Catastrophique. Yango toza na posa, ya ba leader na biso. Professeur Yombi, na maître Ndala Wandala, papa Honoré Ngwanda, maman Justine Kassavubu, peu bandeko surtout au Bazali, Crézance, le président, Paulusi. Ainsi, bah, on doit combattre pour Bozali et Belé. Congo a besoin de tout le monde. Il y a la conférence, il y a forum, il y aura 300, seulement il y a 300 personnes. Dans la salle, il y a 300 personnes, et on a 250 invités. Dans 250 invités. Non, frère Serge Malembe, parce que aux Tozomon, on a un peu combat bateau, barozala, bateau, sangana. Mais tant qu'on le bin a biso na makamé surtout tangawa. Au biso biso il y a discrimination. Na tant qu'on a discrimination, aux autres à la côté ni. Maman, arme moko abongosi mikolo ezali ya tribalisme. Tant que na kin, na kutaki na bakonzi na nzela banzela na tambolaki. Biro mon a kotaki ba bisa ngai ki bazo préparer génocide au lekaki na Rwanda. Pour na bango pour ba libérer Congo faut génocide salam. Peuple o ba ponique pour ça génocide et ali baluba na bayaka. Baba ne biso bango ba panzambo ka ipare. Bacha bango na conflit. Ba soda o wana ba étranger ba armée Burundo, Rwanda, Ougandais. Ba service secret wana o ba tambola ka Congo mobimba. Bazo préparé ba boma ba yaka o bazalaka na esika mbobu ba tu ba chauffara mingi na nini na changu bakota ba boma batu na changu na de ba famille na changu to ba boma famille na changu de konti ke ba tu ba papier ke bino ba yaka chana na banani ba yaka ba to ba kolambra to ba moni ba yaka ba kufi ba ngosiko ba mbeli ba ke boma ba luba nyonso ba za na changu wana allez et ko sa nini Ego Panzana. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les Allemands, binobalement, parce que Dieu maintenant il va agir dans le quartier congolais au Bassangana. Maman a juste bino makambo, il va se passer beaucoup de choses. Les Allemands, ils ont trouvé minerai morasika na bandundu. Balingi bandundu obligatoirement bandundu bazaï Équateur et comme un pays. Donc voilà, balingi vraiment obligatoirement bandundu comme un pays. Donc nous avons comme 90%. Il y a balkanisation. Dès que le temps est là, le temps est kabwana, le temps est on ne va pas s'en sortir. Il y a une discrimination politique. Ils vont jouer pour battre Robomana. Après là, ils vont maintenant mettre en place leur truc. Après, il y a une place. Donc, si vous rediscriminez, tout le monde a un cas. Biso moi si mobali. Yaka. Bakalisi a beau travail pour le papa Ngwanda, to lingi papa na biso Ngwanda fazala. Tout ça va tu à par côté, mais to lingi papa na biso il faut azala. Mayelo azala ngona maman, c'est impossible papa na sanga. Et donc moment biso congolais ezali ki danger. Oh ya azali ngana ozalate, ngana to kana raté. Maman papa totanga ba kombo oya kozanga, ça veut dire ça collabo. Parce que tu as les chefs coutumiers. Parce que avant goût, il y a conférence, il y a forum parce que tu as une chambre spéciale, il y a un président. La chambre on a dit c'est on a provisoire. Monsieur docteur Mpika,
docteur Mpika Wazaki, fondateur de l'IDPS Nakala, maître Ndala Wandala, papa Honoré Ngwanda, maman Justine Kassafou Bumpoyo, Georges Aloula, prof Jean Bélé, général Faustin Mounene, professeur Diakoudia, docteur Mukwege Valatin Moubake et président Crézance Paulusi, etc., etc. Donc ce sont les gens au Bazali, na chambre spéciale des présidents, parce qu'on va faire des choses au non to salati. Il faut tout là qui s'abattu que tout ça maïele. Il faut tout là qui s'abattu que non parce que tout ça na Kremlin, dans le Kremlin. Toi na colonel JC Jean-Claude Mbombo na katia ya na Scandinave, dans ce pays n'a été peu boébié. Azam tout le monde toujours travailler na dur à Simi Kremlin. Na benga Kremlin. Maman to bimisa bilo repos bureau de sala. Na bisayo tozala pena soda nyo surtout oyo to monaka na musika. Il faut éviter ko tanga batu parce que batu musu balinga ba ya ezana batu mususu oyo bakombo otanyo mona ya linga wana te ba oyate. Donc soko bateli bakombo batu ekozama malamu po ba ndeko nyusu bazana besoin ya ko na forum wana ba ya to eza. Maman mutu nyo sans invitation. Torobeng ça les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers à Congo, il faut baya. Papa Tuzolana. Voilà, Papa Tuzolana Timu, Nana Nina, chef coutumier ya bandu oyo qui en fouka son lunda. Torobeng c'est les chefs coutumiers. Torobeng ça batu faut basala. Batu nani dénomination pastorale, chef kimbangiste, leader religieux de la spiritualité du Congo. Comment batu barosala? Colonel Lusadisu, tout ça na colonel Abiso Odombo, Aozato Swaginaye, Arabi, Aozalawana. Ozomona, Tozali, Naba, toi la batu belé, Oyo Lelo, Bazali, Mapinga, oh déjà contact c'est ça, Mapinga, oh Boutuno, surtout Ayebi, Ndeti, Major Kangala, et pardon, Lieutenant Kangala. Je ne suis pas un major, tous les tina, tu vois, le colonel J.C. Mbombo, Vungwa ou Bosco, le colonel Jean-Jacques Wombo. Donc, ça va mbila solo, ça va mbila, ça invité, il y a une stratégie militaire. Toi, tu as battu, mais tu as fait belé. Tu as fait belé. Aussi, tu as fait belé. Mais tu vas liama, tu vas liama. Tu vas liama. Si tu comprends liama, vous comprenez les termes. Tu as aussi un mandu qui est bon battu. Tu as fait un peu moutouté. Tu as fait un peu moutouté. Mais ça va stratégie. Tu as liama déjà dans le Congo. Tu as liama déjà partout. Tu as nati awa. Tu as belé bakufa aba combattant ba tina bakufate. Et belé maman. Bakufa barré cardiaque ba yeba tina bakufate. Soko tuni ba ndona bango monaka ko. Maladie arrêt cardiaque à Koufi. Or, ça va système d'élimination. Mais frère Serge, tant que bino awa bolingo ça ba forum mais to moni bande konde bazo kufa na est mboka na biso surtout to eza makambo to za ko déplorer vraiment eza passe na RDC. To moni président de la République Félix Tshisekedi a lobby que na ONU a meka un peu ko sanctionner bato yo bazo o baza ko menacer biso baza ko silisa biso na est ya mboka mais yo ningisi déjà mutu oza d'accord te na maluba wana lobi po bango ba ko soutenir biso après bino bosa ba maman congolais a seulement muketi Congo il a compris bana baza na tête ya Congo lelo a comprendre lelo administratif ya Congo nini bana bazali maman papa rappelé bino data center à Congo moi to ba benga ka Congo et son alibation na Rwanda avant et so na Congo data center ou benga trop benga centrale il y a appel à Congo pour vous comprendre banda série ya Nico Telecel bachango na Rwanda. Est-ce que tu peux imaginer ça? Est-ce que service secret ya Congo est un secret devant service secret ya Rwanda? Donc Félix a yebisi biso ke bani amulenge baza bande kona bino bande kona biso bande kona yemba bande kona biso biso te bango te Congolais azali peuple moko ya malamu
ya mutema malamu Congolais boya mutu te na Congo Congolais ya ma mutu nyonso to fana ba Rwanda mbu na mbula est-ce que to bomaye bango to fana ba tu be kolonini ba zombo to fana bango mbu na mbula be to yebi ke wana na kuwana za muzombo papa wana za muzombo mais lelo est-ce que to yebi lisusu na za nani donc ça veut dire yangona papa tu sais que dit biso te soutenir to pesi énergie to beti Kabila Masasi ya molimo Kabila abattu Kabila aïba sur le salati est-ce que acha shadari to acha nani peuple congolais ya kotelema tension eza na mboka bato balingi lisusu te balobi tolingi te tolingi Kabila wana te Kabila toluka nani ya kocha aluka nani Tshisekedi biso to pesa ye forte pesa énergie partout dans le monde entier ici biso na mboka il nous a trahis. La bête qui a été déjà affaiblie, il a renouvelé, a renoué. La bête a zongi en forme. Voici la bête est de retour. À cause de qui? De Félix Tshisekedi. Mère, maman, lobby congolais a récupéré Mbokanae. Et là, tout les arabes, tout ton tanaka, et comme Moukolango. Congolais aujourd'hui comprendre que Mbokanae vraiment quand c'est que ça Kabila, mais ça Kabila te mais ali système. Ya bato belé bana mboka, bato diriger mboka. Yango to bengisi bato nyonso to baroya. Mututu a reçu invitation. Onani to nani a cause invitation. Yango wana to senga na Congolais papa maman na kanisa numéro ya compte o bomoni wana, eza numéro ya compte o ekotambola na diamant noir. Pour nous, ça a ordre. Dieu est Dieu de l'ordre. Opération libérer Congo. 5 euros, tcha. 10 euros, tcha. Tout ça, pour ça, donateur. Au ami du Congo. On a dit qu'il nous a dit. Moi, quand on a dit qu'il faut nous contribuer. On a dit qu'il y a un libérer Mboka. Toi, on a pour ça, expert en droit. Expert en droit. Le docteur à Longo. Docteur à Longo, maître Reti à Moulini, Robert Mbelu, na Moussa Vouli. N'est-ce pas maître, droit. Parce que tout ça, il faut bango basala. Congolais à Kosangana siko mama, basakre na Congolais mingi. Mais dès tout le monde prophétie yo, déconabiso abimisaki na Denis les services qui azomona Nzamba zola na 2023 kozonga lisusu ya Kabila bino basali na Nzambe yupo ila biso prophétie abate Serge que Congo et kozanati ba 2026 toromona changement na RDC toromona ba église ko kangama siko bino botambuzaka mboka na ba prophétie omona lelo elibiso le be changer prophétie ya ndeko na yo commentaire ne koza nini komona prophétie ya ndenge wana mboka ezoki o tolobaki liboso na kase tomona ko kisambe église kangama ki tant tolobaki Lobaki église Kangama, Nzamba lobaki Kangamaki. Lobaki nini ko salama boé et salamaki. Diaspora dirigé Congo Tomoniango. Cette fois-ci, Dieu par sa force, par sa bonté, par sa miséricorde, il veut faire des choses avec des Congolais. Mais il faut que Congolais s'engagent parce que Dieu est Dieu de l'unité. C'est pas un Dieu de désordre, un Dieu au hasard dispersé. Non. Donc ça veut dire que c'est un mendiant. Kabila n'a jamais été parti. Kabila a tchaki nani naye nani aponaki mutu naye dauphin naye zaki Tshisekedi. Ba tchaki Shadari de l'autre tout le monde dauphin Kabila Zali donc Kabila kendate Kabila Zali a tchapé jamais kokende. Donc ça veut dire Dinile c'est un mendiant. C'est un mendiant, c'est des gens oyo lobby ba samba devant un peuple congolais mambazo ça là. Là, faut la parenthèse moko. Non, c'est mendiant. Mendiant, Kabila peut ça que mbongo yanga sepeli amoyi ka asura zongi na olia. Mendiant. Ayebi mamba loba, c'est mendiant. Maman. Déjà faut nzambona azolo ba na Alex na Bible. Alex ndengeni ba trisha Bible, ndengeni ba longa na Bible, ndengeni no ni ba kota ya Bible, na Bible na uta wapi. Fala ki c'est. Parce que Congolais tanga koya, akoya ba vérité à mokili. Oh ba bomela bango. Parce que Dieu a parlé. Non. Moi, je vous l'ai dit, je suis un chef d'entreprise. Il y a moins de 10 salariés. Depuis 2014, je dirige une entreprise d'électricité domotique et fibre optique et aussi informatique.
naza posa osenga bino eloko na bino te tuni effectif te na musano mamoyo moyo biso baza otange biso nombre poani nama limbisa ngai parce que eza ba réponse ya ba question autozwaki on n'a pas besoin ya osenga mutu mbongo na ye to appelle après tout faire na télévision pour to mettre en mako on fait rappel na ndako et changer eloko te tu vois mais nzambe tanga tinaki Moïse abisi Moïse kende loba apesa ki Moïse eloko oba comment na Bible te Moïse abisi ki bana Israël nini asi Moïse avant libéré kende comme na bampaka mona bampaka même si na bampaka est-ce pas comment na Bible zate mais nzambe abisi ki ka kende mona bampaka asi bampaka nini kende mona bana Israël asi bana Israël nini ba commenter yango mama to lobi bato basangana nzamba lobi asali ba prophétie yango to continuer mama milita zo bisayo Congo et que ça a libéré et que ça a dirigé soit c'est pas maman Justine Kassavubu papa Honoré Ngwanda to maître Ndala Wandala to Crescence Paulisi to voilà donc to copé sa invitation na ba président il y a chaque parlement il y a Union européenne. Bah président parlement il y a Union africaine. Bah représentant légal il y a parti républicain États-Unis. Trop bête ça. Bah président ou représentant légal il y a France insoumise. Trop bengi ça. Bah président bah ndokonabiso bah mai. Tout le monde a reçu invitation. Moutuno a reçu invitation. Oya ko yate Congo la retourna ye. Mbatu baza wana ba Congolais bazo libérer mboka pour ni yokeiti parce que ton fan na division té objectif ya forum wana ezali objectif ya forum ezali il faut tous la possession il y a 100% ya territoire congolaise et loko oyo ko salama wana batu nyonso nzamba ko tia force na batu oyo nyonso bakoya mutu na mutu ko travailler na kwena ye on ngai combattant non aligné il faut ça là on ngai bato bazoro bilel nini bakozala wana on ngai côté kuna soki mbabele mokonzi bokozala wana o biso ba fourmi rouge na Canada bokozala wana o biso tout le monde maman auto te mutu nyonso il faut ça là parce que ça maman mabele na biso elle makam o ba congolais ba se décider dignement cette fois-ci to libérer mboka stratégie nyonso to le bango na télévision te mais to biso ba congolais avant goût et que va comprendre aussi que si quand tout ça prêt les Congolais il y a diaspora puis les amis du Congo ça prêt oh bazali ba donateur oh ba pesa biso ba don bazali ça prêt pour na to libérer mboka na biso donc mboka o maman na biso cette fois-ci mutu o ko zali banda masolo oyo ake koloba makambo ezanga tina na télévision mama oyo ba palestinien ba salaka yango biso to sala arozam oyo ba palestinien a vérifier mo ba palestinien ba salaka nini parce que là on rigole pas ba to do kufa wana ba kati mitu wana ba mama na bino ba yana bino ba leki na bino ba mo vele bango na kati na maternité na Congo na Kinshasa yo ko ça sabotage bazo sala maman et ça sabotage il y a plus que sabotage nous autres moi si pour mukile kufa basaka na Eve pour mukile kufa Eve maman donc ba yebi makambo so sala nzota moi si basaka na ngote nzamba yebi loko nini tala nzambe po asala Eve alalisi Adam makambo nini nzamba yebisaki Eve na bi ba koma ngote mais nzamba yebisa biso ngana za na révélation wana Adam zaki ya kolala yebi kutu teke nzamba yebisaki Eve nini basolo lati pourtant basoyaki na nyonso oya ya sala donc maman na biso ça plus que sabotage mboka na biso basaka stratégie tobima poto libanda na kati pasi mais bango baza wana ndenge nini bazo renier na mboka na biso yango wana mundeko boka bengai à la famille ya Mosengo abengai bisingai azo tolanga quoi ndeko bisi biso ke toza ba beninois oyebi ka j'ai trafone les entreprises na biso les entreprises na biso oyebi ka entreprise wana eza ya ba étranger ndenge nini eza ya biso ngai sie ndeko na ngai Mosengo salaire na eza combien papa futa Mosengo combien pour azwala asomba entreprise ils ont dirigé toutes les entreprises du Congo
on a salaire. Le jour là viendra où Congolais a ça la justice. Moutounio a justifié ba revenir naï. Bongo tout besoin na Congo. Kongina tout wala batame mama bazanango. Batu tout bazé ko sala. Mbongo tout ba renya. Biloko tout ba somba. Toko récupérer ango. Ce qui m'a été justificatif, c'est le Ronaï. Moutou a justifié bien naïe au Azanango. Mon solo pe konginda au Bazanango richesse. Il faut moutou la mouton justifier l'un après l'autre. Quel que soit qui. Ce qui est là, tout comme la bise peut être qui est parce que minute n'a pas autant mais tout na ministre il y a ministre burundais a traité biso a qualifié biso le peuple congolais le bi que tout ça soni et Afrique. Alors nous sommes la honte. Pour l'Afrique, nous, peuple congolais. Mais frère Serge, je me dis que c'est à cause de biso moko peuple congolais parce que tous a unité et ça ça qui est en dessous bateau là mais kako koloba biso bongo ti na ba écran ndenge mi to mona pe lisusu ambassadeur alobi na kati ya RDC même. Na ba kishi lisusu Kagame abenga biso BMW. Donc bière en anglais. M, elle a ici nini money, mbongo. W, wife, moi si. Donc Congolais na akora masangate, sera moni mbongo a côté na trahison, sera moni moi si accueilli pe na trahison. Aben a besoin de bongo. Au moni tout ça est faute de biso ba Congolais parce que to lingi ki leadership. Ah, maman Jussi ni wana sele loko maman Jussi katafu bona linga ka ete la okendete. Ah, papa mwana wana pe na kolinga nanga eto okendete. Ah, Serge wana pe na ngwa tindaye. Au moins ni de tout ça Congolais. Ah, mususu ba pese mbongo so psinga mo si fona liango na fana ngana ndako. Na bosa mbongo mutu te. Au moins pe ah donc et loko bo mwa biso dali ki leadership. Mutu fa linga sa danger na kwena ye. Mutu to ça moi légal na ye a rendir ba do teke maboko. Donc et loko siko yango wana moni ba benga biso ba zo ba po on a la capacité à libérer Mboka. On a des gens intelligents, intègre la Katamboka. On te fandi, pinga, en politique. Surtout, l'équipe Banzela, qui est Congolais, fandi à libérer Mboka avec la manière, avec la sagesse de Dieu le véritable. Donc, il faut bafinga biso pour tout zomayele pour tout comprendre maman nangai parce que tala mamezo le kana Congo za rolala to lobi siko ba service secret à Rwanda ba sina accord na ba congolais na ba faux congolais étrangers o ba balata pour ba congolais ba sina ba accord maman service secret à Rwanda et tambola ndenge balingi na mboka na biso donc c'est dire ba comprendre base na bit il y a ba meurtre ça na Congo na ba viol comment ça matina ki ça est-ce que Congolais pour zo mbele tu ba muninga na tu biga ba toza eloko na kala bangala mais ba bomaka te ba osoki sana eleki nango mais ya kokata mutu kingo bato ndenge nini wana utomona c'est pas normal yango mama ndeko na nga yuyu mutu moshi na ba mama Congo ba tout compagnie mutu to azaitile. Tout ça, l'opération Libérer Congo. Numéro compte, on a tout petit maman, na biso a tiré biso na sewana. Maman, 5 €, 10 €, 30 €, 50 €, bocha. On a une nation blama ali sa père, tout ça peine à Congo. Mututu azana club, mututu azana coin na ye areniaka. Asala mo eloko ne moko boy pona abunda pona Congo, ko boma eloko wana ti. Eloko wana za loko la Real de Madrid, Barcelone, to Vita to Imana, ba club. Tant Toroya la varese de l'équipe nationale. L'équipe nationale va changer de capitaine. Le capitaine est tel, le capitaine est tel. Ils ont la rabayo kanaka. Tant que tu peux te vite et manaboyo kanaka, mais tant beaucoup d'équipes nationales, il faut boyo kana. Si boyo kanité, ba fanatique wana ba wala nabino, ba mabino mabanga. Pour comprendre. Et là au sala masiko yango wana. Donc aimons-nous les uns les autres. To fan na to libérer Mboka. Le temps est arrivé. Moment est arrivé sikoyo. Tout se préparer. Pour te l'eau sur ça là on fait bon ezala. Combien ça bat tout auto tangi ba fumu na biso ba na Congo. Ba uta Congo ba roya.
bao musu batali AP ba descendant na bango bakoya bakolata mabiloko mboka bakokota ba oyo tu bazali bato l'église batanani tolingi te mutu aya na étiquette ya religion mutu tu a na étiquette ya Congo quel que soit les caméras sala makuna on va parler bande ko bazolanda biso to komi na biso penda na suka émission po ici la raté mais en tout cas pour na lelo to suki ça frère Serge lo ni bat ba retenir déjà ba retenir que besoin na forum au petit objectif au petit makamnyo surtout mais message fort ko biso ba peuple congolais ba landio lelo ezaneti nini po to suki ça wana na kanisa sitting moko ezali jeudi 1er octobre na 15h30 dans le parvis des droits de l'homme 56 place du Trocadéro. Donc ezali pour na muta organisation ezali ba président Présence na docteur Denis Mukwege pour na 10 ans du rapport mapping. Na kata rapport wana bazoloba faut ko kanga tous les criminels à Congo. Ba kata rapport wana batu oyo ba bombaka oyo bazoko sala ba criminel tout le monde wana ba bomba na S ba chef na bango ba na kata parlement ya Kisasa. Na kata Sénat ya Kisasa. Yango il faut qu'on renforcer docteur Denis Mukwege pour na idéologie ya sitting eux kozala pour na nani eux kozala pour na ko parler si ba mort na biso makambo zo lekala Congo na sa bomoni boyoki date na nini mutu no soma wa sana temps aleka eza mambu ya Congo il faut topé sa force il faut bakanga bango. Voici et voilà pourquoi tout ça forum quand à forum wana ba to ta kombo na yebi na bango te. Je reçu un souffle. Je reçu quelque chose on a bimisi mais on a bimicité et robima na TVT. Mutu nyonso akozwa invitation et tosenga na bino bato musu bauta Kisasa mboka musu bakozala awa mususu il faut basale il faut ba hôtel toana po sambongo eloko moko esalamaka te sambongo opération libéré Congo 5 €, 10 €, 30 € mbongo tokoki ongaki kinwani bo contribuer to libéré mboka tozala mbongo to na fond tozala na bureau toko beta mututi toko finga mututi to sa mutu mabete me bazoli ya biso toko maolia bon comprendre l'idéologie na kanisa ba mama na biso bino surtout pas mingi ba komo saka na bino mingi na kanisa tango mama telemaka makamu nyoso te changeaka soki mama a telemi eloko nzamba yebisa Eve mutu moka yebiango te ngana yebiango. Tout ce qui s'appelle les maman balandi hein maman balandi donc ça veut dire que idéologie forum déjà est en place et là maman la Kremlin bato sangana to na to zela yu mutu moshi to zela e to zela pe bande comme sous bazali na Belgique et tout au ba trop travailler ensemble pour na ba maman maman musupe au bazali ba se manifester na Paris na Angleterre na Belgique na États-Unis na Canada bo se manifester parce que toi la porte équipe il y a contact nyo surtout na tout fait ça là tout le monde fait ça là. Donc voilà pourquoi Congo doit être libéré aujourd'hui par vous parce que bon moni ba politicien na biso bazali na bango bato lokuta bon moni o ezo de kalamboka bon moni ce qui se passe donc ça veut dire ceux qui yo bougé ceux qui yo lali au kabimboka les contre Yomoko. Mais tant que tellement, Dieu va te donner la force et l'énergie. On va rentrer, on va récupérer notre pays. Rendons-nous notre pays et on va l'arracher. Voilà. Merci na balandinyo so bolandi biso banda ebandeli. Bino mo boyoki message to kutani na mbala ya sima. À très bientôt et bye. Gisele Umba, Gisele Umba, nakoli nanga ya diama. Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diamant.